have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonsoir, ça n'est pas R et Koku Telabino partout. Bozwami wana bambote topesa kapona kobande émission na biso ndenge kaka ezalaka. Avant la kobande émission topesa ka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te bana mama eza kaka ngolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. J'espère bozomo na miniature wana eza bato a traître na biso bato maboke na biso kuna nde makambo. Bango nde makambo. Bande kona ngai makambo eza parce que boko oka ba audio boko oka ba vérité oyo ebomba mana mitema bata théâtre na biso ebimi na poisa balobi ya kuku ebimi lelo na poisa bandeko nanga makambo ezali bandeko nanga foto loba balobi soko moni ndoki belela bolanda émission na boke binyonso s'il vous plaît soko kute na chaîne na cuisine Yannick TV partout bozwami bandeko nanga bo s'abonner bo commenter bo aimer bo partager et que ça la bien makasi bandeko nanga Sila Bisalu afingaka mutu te Sila Bisalu avandaka na kwena ye azosala bulo na ndenge amesana Sila Bisalu kosala SB ezazala ndeka ndeke azaka na zala ne azotonga ndaku ne muke ndenge Sila Bisalu abande kotonga SB muke ndenge nzamba lola azomema SB na dimension mususu bandeko na ngai Sila Bisalu azosala toujours musala na ye Sila Bisalu azaka na problème ya mutu te Sila Bisalu asalaka toujours musala na calme alekaka pe na ba émission te alingaka kutu koleka na ba émission te atika kara na défaut avandaka na na bandeko na nga osala musala na ya otonga zala na ye otonga compagnie na ya SB muke bandeko na ngai tomonaki Exil Pechanga auto kokende Nigeria mutu nyoto asepelaki ezaki nango bien na ndenge na ye parce que mutu azoluka eloko akosala mutu azoluka kwena ye po asala makambo ne alingi bandeko na ngai kokende ya Exil Pechanga na kati ya Nigeria tomoni Exil Pechanga akendaki ko jouer na nani na Gomez tomoni auti kokenda zongi ba problème ekomi kobima tomoni Gomez auti ko finga Sila abima kutu na madilu njoka nde Gomez ye moko mama na makambu mama na ba hypocrite bala mama makambo ezali boko okaba audio même Sila Bisalu abima na madilu eza problème te eza vie mutu nyoto azalaka ne le passé na ye Gomez yo moko pe ozana de passé na yango lelo toyeli yo Gomez yakawa Gomez zwa kicho vanda Sila Bisalu oza wapi ya Sila Bisalu mwana nzambe pusa na boyoka Exil Pechanga yaka oyoka zwa kiti bo vanda boyoka cuisine Yannick TV ndenge azoloba boyoka mamu ndenge mamu azweko expliquer parce que Gomez pe ozana vie na yo ozana vie salaki na Afrique du Sud ozana vie sala na Grèce ti lelo kokoma na Nigeria ozana vie na yo avant kofinga muninga bandeko nanga mitala yo moko il fallait pas soko zoluka gaz soko zoluka succès soko linga ba yeba yo il fallait que la façon ni no robima il fallait que finga Sila Bisalu te parce que Sila Bisalu aza icône Sila Bisalu oza de âge moko te Gomez oza na 30 ans Sila Bisalu aza ya musika Sila Bisalu aza ya musika kotala ba théâtre époque Sila Bisalu banda ko jouer théâtre Gomez yoku tozala te wana ova na kicho otala Sila Bisalu na télé na théâtre de chez nous Gomez succès baluka ngo bongo te succès baluka ngo abuma baziste ya fere Gomez babunda na dien kamwanga baza bambande bawela mobali na dien kamwanga mais Gomez lobi ke dien kamwanga bala bota koma Canada Gomez abotola mobali ya camarade ne awa na Afrique du Sud comme une gloire ya Poiti à l'heure où nous parlons aux États-Unis bakanga mama na Gomez ndoki awa na Dirbon na Pointe eningisa Pointe
Maman na koka pression te bakena na HCR basenga HCR zong sa na Congo. Babota ba Gomez mi sa tu pas maman na ye. Grande sœur na ye. Gomez na petit frère na ye. Gomez a bandi kosa kinduma parce qu'il vivait dans la précarité totale. Na bo mwana nyonso. Ayo kota tanga beti camarade de Mosinde zaki pas musicien wa mwana lemba. Bino moko bokolanda mamu ndenge pe a expliqué njoka nde Xil peshanga abimane sobe Xil yo poza somwe abozo finga sila bisala bimana madilu tika ba vérité na bino akukwe bimana poisa parce que yo moko poza na mama na makambu Xil yako yoka obimane sobe omela mande choza kati pokoti mabana misatu obotite. Mais yo oza un problème. Il y a fécondité. Il y a fertilité. Pour oza on a souci à vie na yo. Oza moisi. Mais oza na souci à oza la buzz. Bébé zango. Tu l'as mal orienté parce que aussi ma icône, oza légende. Bien que l'acteur ma biso nyonso baza local. Bango so ba locaux. Mutaza international azati. Yo sikoyo kutu na ete soka bien au diminutif ya ba artiste comédien oyo manqué sila siko botala mwana oyo nde na beteli bino vie ya Gomez ndenge alobaki ke aya na âge ya 6 ans azwaka zemi tanga azaka bana ba Nigeria wana tanga osaki ndumba na ye et amelaka bakisi ani police akaye basala ya avortement bakate ba trompe ndenge aza wana Gomez siko po yebisa bato vérité ke nazaka osalaki ndumba nazwaka zemi na bomwana namelaka bakisi police anga bakatanga ba trompe ye siko akosa bato ke baviolaka ye na Afrique du Sud. Version où il y a bêté la batte alors que c'est faux. Gomez va violer en Afrique du Sud. Va violer. Si vous avez un parcours à Gomez, c'est un conseil de l'Ikam, Zonga, il y a un interpellé. Si vous parcours au moins à Sali, camarade né à Bomwana, Gloria, Poitiers, aux États-Unis. Obete Mosinde ozo mobali na bo mwana nyonso ovanda na mobali na bazela zeme bimate ti mobali abengana o obalani na Olivier Mabuma bo weleli na Diane Kamwanga wapi mwana 6 ans après babengani yo okoti libala kuna na Grèce obotite. Mais pourquoi vino ya salité oyo sali oyo opakola osila na mibali oyo nga nalakisi bino mibali ya Gomez boyebisa mobali oyo akokani na Madilu system les grands ninja omonika nde Madilu ayembe kolimbisa moto ezali kobosana likambo te na bolingo mama esengaka tubela irsi loko tubela po yo na sila bozena bolingo ba meilleur ami oko trahir mninga. À combien l'as-tu vendu? À combien l'as-tu vendu? Mamie, I love you. I love you too. Je baisse ma date. Très très. Oui. Ose audace. Et au pèse à moi une parvenue. Comme ils ont battu ici là, t'es na yebi, t'es na tambola na été. Pour na faire voix sur un mobimbate. Pour qu'il va place va voix sur les zazaza na ba TikTok wapi bo mo na bo yo kenda olo ba ici là té. Mais ici là té ici là. Et maintenant je m'adresse à vous les Congolais, ma communauté. Comment pouvez-vous tolérer moi na le roi Gomez? Na vrai âge à Gomez siko
Si elle n'a pas 29 ans, elle doit avoir 30 ans. Si elle n'a pas 29 ans, elle doit avoir 30 ans. Elle a manqué si la respect. Parce que si la salle qui est nini. Attention au Seigneur pour poster. La photo à Boyaka. Où est le problème? Aucun de la moutoukane yo le banazana kanda na senga keto ka photo à Boyaka. Et vous pensez que c'est normal? Il y a ici la thé. Attends-moi dans la silate, mais viens ici la bien ondeni. Nami bali o Gomez nanya kokena madilu. Soki Gomez babunda na Diane Kamwanga pona Olivier Mabuma o za guitariste, bassiste et affaire. Et à combien plus forte raison pour madilu système? À combien plus forte raison pour une enfant de la rue qui se faisait prendre dès les bas âges à cause de la précarité. Akuta na siko na madilu na couloir na madilu alingi. Ya linga oboya. Gomez, nasi au monde a dit un Kamwanga. Au monde a vu na Canada bala bote. Tu es au courant, je suppose. La vie faut qu'il m'alembe. Il faut partir à point. Rien ne sert de courir. Babisonyo soto banda ki muke le ti le to comme moment international. To ye bana pe to vanda. To yaki na bulu ekite na finga batu na sala boy non. Mais nini yo faut bima pour te faire un nom sous le soleil, il faut au finga sila. Une pauvre femme qui ne t'a rien fait. Mobali ni na mibali ya Gomez wa kokani na madilu système. Na kombo to na rang social. Nani to na renommé nani Gloria wana mwana ya joli poiti na dodoli poiti siko nde tolo babwe ba en États-Unis bakenda na compte ya HCR. Azara na copain na ye. Copain na yango azaki musicien, azali mwana lemba, azako beta ba musique na ye na Durban. Wana pe Gomez parce que elle est de teint clair. Maman na ye ana rasa ba métis, on va bien ki mamu ndele. Et il pas za pembe. Ndinga zeko siko Gloria azaki mwindu, bois noir. Bazaki pi classe moko. Bazako tanga na école on ba benga ngo école ya bilamba pembe ezaki na Sand Beach. École ya Ophélie. O ba futa penze loroté. Po atona ba catégorie ya ba école ya Ophélie. Ye azao tanga na école wana ba benga ngo école ya bilamba pembe bana Durban ba yebi yango. Et moi nana Gloria Squad azaki na fiancé na ye copain na bara copain. Ye Gomez alinga mobali ya Gloria. Oyo na yebisaki bino ka boto ya libala camarade na ye déjà na bomwana. Tant na roswana wana ye ayebisi garçon wana nana zemi kaka ndenga lobaka za na zemi azwa bilamba na ye akenda kokota na ndaku ya garçon wana. Gloria lela epa bon ba pekisa epo bimisa penda roswana batiki ya koti na libala vandi zela zemi bima ka te nende garçon ayo bisi o bande yo lo bako zara na zemi baki na hôpital basa butesta na zemi te de garçon na bengana ye ndenge garçon na bengana ye Gloria zongi tango wuti libale pa garçon na zongi pa bonda yo kuma siko mbwa akata singa ayokaka te ba problème ekomaki énorme. Mwana wana Gloria akomaka
soka lali aolota mama ya ba Gomez aoyele na pongi azofine kingo mwana kolala na katikati ya buto alamuki agangi non seulement Gloria mais na baleki na epe jour mosusu esalamaka soki ndenge nini Gloria gangi epanika bato baye balinga babeta mama wana mama mondele mama Gomez mama ya ba Gomez soki oke na Durban otuni na Pointe bato so bawebi soki mama wana aza ndoki bakanga ye ndoki awa na Afrique du Sud na Green Point pression lekaka tellement mama na kokate ya seda akenda na HCR asenga HCR adu bazongisa bango Congo baokoka te vi na Afrique du Sud eza pasi banda baya bafutela te bavanda na cuisine na mutu enande bakangaki ndoki nande akoma sous pression HCR apromete bango bazela bazongisa bango bazonga même pas na mbongo na bango bazonga na mbongo HCR afuteli bango babiye apesi bango mwaka nde ezalaka soki moto ovoyage mwa frais d'émission ya bango soki ezalaki frais d'émission te mpo ya bango ezalaki retour au bercail bapesaka bango mwa mbongo nde bazongaka nango etango baozonga wana Gomez na Gloria déjà mpe bazwaki bamétrique badiplôme en Afrique du Sud Gomez bazongi quelque temps après sango ye na Afrique du Sud Gomez akoma osala na ambassade ya États-Unis bato mosusu ote na ambassade ya États-Unis te akoma osala na compte ya ONU ka ndenge aloba na mwa anglais na ye wana bazwa ye na mosala bato kutu bakamwi babi bazwa ye na mosala donc kaka mwa anglais na banda oloba mwana oyo bazalaki kosiazila awa sango kaka ya bongo so epe ezalaka ya solo so epe ezalaka ya lokuta bato bayebi te jour mosusu baye olakise na concert ya JB bato bakamwe bamoni ka nde ezalaka ere nano basede babi bota Gomez na concert ya JB bato mpe bakamwe Gomez na concert ya JB eleka nango babunga mpe histoire ya Gomez bamonaki mpe esu te baye omona sikoyo Gomez ndenge abimi afingi sila afingi nga ekamwisi bato Gomez afingi mamu Gomez afingi sila mais le monde est bizarre kaka bato babi yango Congo ebonga jamais Yasika